Coucou ma grande famille, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Na pesibino mbote, na kombo na Yesu partout et pas au bozwami. J'espère que vous êtes très bien par la grâce du Seigneur. Voilà, Nzambe azoko bana kobate là. Voilà, wana bozo la nanga, maman bi depuis Benin précisément na Cotonou et Nzambe abatelinga atelemisinga soki naza vivant naza devant caméra pardon natango cela veut dire que naza en vie naza vivante et de même na yo pe soki ozuli bakwa kolandanga cela veut dire oza en vie Nzambe abateli yo et pourquoi pas to banda toujours na kopesa yo merci pourquoi pas to banda toujours na kotia le devant ya nyonso avant to ya kokota na oyo ezali sujet na biso oyo toyenda ngo to partager na mokolo ya lelo. Tendre Père, l'homme de Galilée, Massia Yesu, Kosina Libota na Yuda, Papa Topesio, merci. Ozali nzambo za bolingo za malamu pambola makumisama netola masanjolama na bomo ya papa mama ndeko mwasi mobali oyo bateli na pesio merci na bomo inanga pe ya libota nanga yawe tolingi to partager na tango tiketo tia maloba kati na biso yawe o tolingi to loba Seigneur ezala ko te pai na yo Seigneur ebota mbuma kitoko pe ezala kati na bavi ya bana na yo pe na mabota to chasser puissance nyonso ya diable oya yo te ezala musika kolo tikete kimia bolingo na erenye bonzambe pe vous allez s'amener à la partage du début jusqu'à la fin. Oh, tous partager Seigneur et bota na mabangate et quoi na mabangate kasi na mabele kitoko o ekobota mbonga pe ko sala misala na yango dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Vraiment, Nzambe azamalamu. Azobatela biso azobundela biso bitumba molili o miso ezomona te azosalela biso ya mingi ya kokamwa e na yango nazosenga kaka na yo papa mama ndeko mwasi mobali soki lelo peut-être eza mbalano ya liboso okoya na video ya mama bi nasengi na yo s'abonner vraiment, au liker vidéo, au partager, pourquoi pas au commenter, vraiment tout like la vidéo et ça l'aura bien ma casse et ça l'aura vraiment bien tant on y ba like et ça l'aura bien ma commentaire surtout et ça l'aura bien ma casse et pourquoi pas pour partager et pour nous inviter peut bande mususu peut-être on a nous ba rejoindre biso na chaîne na bisoté et kozala malamu mingi et nzambe wana akozanga vraiment te na kopambola yo. Voilà, merci beaucoup. Toye de l'auto partager. Tu as vu que nous sommes à la fin de l'année. Nous sommes à la fin de l'année. Couple. Et singara na couple dans la fin de l'année boye ko sala na moi ba cadeau et kaka na fin de l'année te ba fin de l'année boye ça rappelle bien. La fin de l'année peut ça bien au tala au cadeau chéri na ngapi senga à fin de l'année au cadeau chéri na ngapi senga à fin de l'année ça va bien mais na kati ya couple ko se faire plaisir et ça eloko oyo il faut ça là pourquoi mode de vie na il faut ça chaque jour et ça eloko moko boye te faut poser la ka moment moko boye il faut poser la ka tango moko boye donc cela veut dire na lobanini que na kati ya couple il faut ko yeba ko se faire plaisir ko sala na bien ko se faire plaisir na kati na couple c'est très important. Il faut qu'on se faire plaisir dans le couple. Et là, il y a des gens moi ça hasta lati kitoko ndeni. Moi ça tangali ndeni. Mo bala na pesa a complément jamais moi sinae. A pesa ba complémenter. Alors complémenter moi sinae te pour moi sinae lati bien. Oh chérie, tu t'es bien habillé, bien coiffé, bien beau. Allo barate. Siko ba papa nenga bokenda ko sa ngo wapi bokenda ko sa ngo libanda to bozaka na basi yango po bolinga bango te ou comment non ce n'est pas bien ça fait partie à se faire plaisir na kati ya couple plaisir au do lobela ezaka plaisir te ke ya koza na intimité ko la mbeto kona non plaisir na ba domaine nyonso na ba sens nyonso na ba lolenge na nyonso c'est très important. Na couple il faut qu'on yeba ko se faire plaisir l'un et l'autre ko sala na ba plaisir na kati na couple moi ba complément et ça sera bien makasi ba complément ça sera bien ata maman ba kati papa suki bien coiffé ba kati suki to ko chéri ba kati ato yebi na o place o ba kata kiye otuni kaka pona osala elengi moko boye bien moko boye na kati ya couple yo moko déjà nous on a déjà que bakata mbai mo suki place ou bien toni ka ye mutakati o mutakata o bakati ukana salon wana
Ce qui peut y avoir un motokata ramba et non sui pour assumer sous ma coiffe en bas na mama bango. Ce qui y a un motokata étant aussi si au pesika ba complément wana et ça la bien makasi. Et ça va bien ma casse. Couple, il faut qu'on se faire plaisir. Peu importe possibilité au besoin nango. Pour se faire plaisir dans quatre couple, balobi kate qu'il faut besoin na possibilité belé. Balobi kate qu'il faut ko ta ba place moro bo o bino bo benga ke place à ba boss, au place ya ba nani, ya ba grand monsieur, ya ba grande dame. Do yo za petite dame, yo posa petit monsieur. Non. Dans la vie, des fois, il faut que l'on ait un complexe morobo. Place où on a eu bien il y a une grande dame, il y a un grand monsieur, on a au côté sombi à ta maille. Au côté sombi à ta maille. Donc cela veut dire au lieu que l'on ait un moins complexe, on a eu ça kanangouana au monarque, et ça place à la grande dame, et ça place à la grand monsieur. Eh, pour moi, ba kana makolomi bale, ba koti kuna pe kana makolomi bale. Donc yo posa kana makolomi bale. So peut-être au commander na o ya nani platé. Ata ya ata ji au sombi. Et ça c'est le moins complexe mo. O memi pe moi sina yo, o memi pe mobali na yo. Et ça la bien makasi. Basi mususu baza na kati ya mabala bazo vivre na kati ya libala, azala épanouité. Aza épanouité. Moi si je suis en train de libala, aza na ba complexe moko boye ya ba biloko moko boye ya ba ndenge moko boye. Pourquoi? Parce que ça va place mususu a kotate a komate. Donc on vivre na moi complexe moko boye. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Il faut que ça ait plaisir na kati ya couple. Il faut que ça ait plaisir na kati ya couple. Il faut que soit tant na bino ya ko solo la ya ko seka. Il faut que soit tant na bino parce que boza ba master. Boza vraiment ba master, boza ba vrai partenaire, boza ba partenaire, boza ba master, donc boza tout. Donc cela veut dire quand boza na kati na libala, il faut que yeba ko se faire plaisir. L'un et l'autre. Et moi, je bimi pe na ndako botiki pe na ndako na bino boki pe ko sa pe na ba fête na bino ata na moi flat moko bozubo eza bongo po biso to kola kana mo ba notion moko boye o mona ka o ko flat eza ka pona bandumba eza ka pona bato boye eza ka non eza ndako lokwa ba ndako nyonso différence ka eza maman rambo belé mais siko fo yeba ke tango toza na kati ya couple donc c'est que to ko tika pe mbetu na biso to futi pe flat place mo pe ya bien to sentir pe na mo mo pepe moko boye ya climatiseur à libanda ya climatiseur ndako na biso te mais ya libanda to sentir pe mo pepe mo ba ventilateur ndako na biso te mais ya libanda to sentir mo enfant moko boye mo mbetu moko boye c'est ça. Ça fait partie de l'innovation. Donc, l'innovation dans la coupe. Parce que l'innovation, c'est dans la cuisine. Que na lamba pondo na tia Thompson, na lamba pondo na tia Thompson, na tia tamwa nani na kati nani mabumu na kati pondo, na tia ngombe na kati pondo. Oui, c'est l'innovation dans le domaine de la cuisine, mais dans le domaine de la bolingo. Ya moi sina mobali, bo innover ndenge nini, bo sala na ba plaisir ndenge nini. Est-ce que bo c'est complémentaire? Ba complément ezalaka entre moi sina mobali. C'est très important. C'est très important. Moto azo ba valeur na été na kati ndaka sana moto ata lati bien faut batali banda ndeba ke yebise tango kanga photo tien internet. Tango kanga photo tien internet de batali banda ba ndi ko commenter ba joli, ba bien habillé, ba bien sapé, ba bien ning. Mais yo moko moto ozane na ndako mona ki ata kosu non, c'est pas la peine. Ya kitoko te makasi. Na kati ya couple, il faut qu'on se faire plaisir. Il faut qu'on soit tant à seka. Il faut qu'on soit tant à bima en amoureux. Botiki pe no bana. Bana ba yaki okuta bino. Bino nde ba fruit bana baza fruit ya bolingo na bino. Tango bato ba mona bana ba mona fruit ya bolingo moko boya amour moko boye bosalaki. Alors fruit ya bolingo wana ezate ke e empêcher ko vivre ya couple heureux. Et ça te que est empêché et sengoya kati ya libala. Et ça te que est empêché non bana bazo garder bande na bango tant que bana ba devoir na bango tant que bozo na ba devoir na tant que ba parents ya ko sala vis-à-vis ya bana na bino. Mais entre vous na kati ya couple na kati ya bolingo bozo pe na makambo na bino o il faut bo sala. Vous appelez la makambo na bino o il faut bo sala. Donc cela veut dire couple, il faut qu'on se faire plaisir. Fin de l'année, moi, un cadeau. Fin de l'année, moi, cadeau. Et ça, va libérer nous sommes appelés ça basi cadeau. Te basi nous sommes appelés ça libérer cadeau. Alors papa, maman, yo mtozu bako landanga. So ko zana muntu na yo boza na ndako za na bizaeli wana il faut psycho ba ko jakai.
même si au pays ça a été ata yo moko s'offrir yo moko ok mi sombeli cadeau na yo moko ye penzo présenter ah cadeau na ngana s'offrir pour la fin de l'année mutu et ça a plusieurs façons hein ya kolobela mutu et ça a plusieurs façons ya corriger mutu ozomona ntango moto amona bongo mutu mpe de son côté soit aza vraiment mutu mpenza omona peut-être que oui amoni ke non ocorrige osali ye mo eloko boye donc obeti ye mwa libanga moko boye esala mpe ke moto asalani achange esala mpe ke moto asalani acomprendre certaines choses donc cela veut dire kati ya couple bolingo ntango bato bakolaka soki kokola nde esala te ke bonunisa bolingo po jamais na kati ya libala mwasi na mobali botikala okoma ya na leki botikala okoma ya na leki te bokozala ya na leki na kati ya libala na ba circonstance na ba nde tolobaka ke mwasi na mobali mwasi aza yaya boza ya na leki boza bacamarade c'est dans ce sens là parce que eza na babilo mosusu mobali ajoue mpe role aki yaya devant mwasi na ye na makambo mosusu ajoue role aki papa yaki mobali yakitu me bokoma jamais ya na leki alors komesanisa bolingo te peu importe baane bamwa bambula oyo bino bosali na kati ya bolingo omesanisa libala omesanisa libala ekoma eloko mo boso omesani nango donc omona to osali eloko atosali te mpo na yo otrouve yango normal ya normal te fo kopimantaka bolingo fo kopimantaka bolingo na bino fo kopimante vie sexuelle na bino fo kopimante babiloko nyonso ti oyebi ke nazopimante bolingo na nga mutu ntango avandi na kati ya libala azalaka na besoin à se retrouver mutu ntango aza na kati ya libala azalaka na besoin à se retrouver à se sentir utile à se sentir important à se sentir mpenza amona mpenaki aza na rôle moko boye aza na esika moko boye alors soki mariage ekomi toxique wana c'est pas la peine alors ntango oyebi ke oza na kati ya libala wana donc cela veut dire que il faut kosala baeffort moko boye il faut kosala eloko moko boye l'un et l'autre ezalaka te moko nde fo asala effort koleka mosusu non bato mibale oyo basangani fo basala baeffort moko boye mpona korendre libala na bango heureux mpona kose faire plaisir eza kaka na part ya mwasi te eza kaka na part ya mobali te eza na part ya bato mibale alors soki oza na libala na yo oyebi ke ntango mosusu yo osalaka baeffort moko boye eke mwasi akokomprendre te osalaka baeffort moko boye eke mobali akokomprendre te yango wana basala dialogue na kati ya libala yango wana tolobelaka likambo ya dialogue il faut savoir dialoguer dans les mariages c'est très important po moninga mosusu ayeba erreur na ye ayeba eloko oyo osala eza malamu te eza mabe esunga moninga te ezosunga moninga te ana posa totambola boye bolingo na biso fo ezala toujours na esengo alors faut to se faire plaisir faut ko se faire plaisir na bakado na mwa babizu bakale mwa bamot d'amour bovandi wana bozana boyebani ata te mokoni bolobelana ata ba je t'aime couple mosusu bazala na je t'aime mpenza ezalaka lisusu te je t'aime ebunga na notice na bango donc je t'aime mpenza ezalaka lisusu te mwa bisou chéri je t'aime chéri mwa batexto boye ezalaka te mwa maloba kitoko ezalaka te yango wana bamama na oprofite ezala malamu ere moko soki ovandi osoli mpe na wana papa otuni ye baerreur na yo otuni ye badefo na yo de même papa ovandi otuni mwasi no baerreur na otuni ye badefo na yo c'est ça po ntango yo ovandi na motu peut-être oyebi ke babiloko moko asalaka yo to mpe asalaka okoka koavouer yango te okoka koyebisa ye te okoka koswana ye mpe de son côté peut-être ayebi te parce que vous savez eza na baerreur mosusu ntango mosusu yo mo osala yango me ose rendre compte te oyebi te ke babiloko osalaka ezalaka erreur oyebi te ke moto osalaka oza na ye ozotuka ye ezokota ye ezosunga ye te ezosepelisa te mais yo moko oyeba te mais yango ezalaka malamu ere mo bovandi boye na couple na part ya mwasi oye chérie est-ce que naka une femme soumise envers toi mama okozala mpe ta mosusu oyebi no mais soki ta mosusu okala mposo oyokango mpe pa na ye po esina nini ebongisa yo kozala mpo oyebi te mais wana mposa ye mpe aloba oyoka ye mpo oyeba baerreur na ye ya yo plutôt baerreur na ye ezalaka nini est-ce que naza mwasi malamu est-ce que na domaine oyo nasalaka malamu na domaine oyo nasalaka malamu na domaine oyo nasalaka malamu alors mobali mpe dans ces cas faut ozala mpe mobali malamu
faut appeler mobile alingi moi si parce que moi si déjà tant moi tout le biloko bon faut yeba ki alingi yo po ana mosusu te ana posaka abongisa ngwe pa na yo po bongisa abongisa azala toujours femme meilleure azala toujours une meilleure épouse pour toi azala toujours moi si malamu po na yo donc tango atuni yo biloko wana zala mobali ya malamu mobali ya motema malamu oyebisa ye pe berere na ye mais avec amour donc cela veut dire que il faut qu'on se reprocher avec amour ou bien qu'on yebisa moninga mosusu berere na ye avec amour pas que décourager pour moi tout le temps mazoya autour bongo en intention nini en intention ya bongisa en intention ayeba ceux qui marchent na eza malamu en intention ayeba ceux qui vraiment aza ko se diriger malamu na kati ya domaine na libala jusqu'au autour na mon papa bango te mama bango te autour na yo mutu ko azo partager na vie alors tant mutu aye ko tourna bongo donc cela veut dire que il faut qu'on répondre avec amour faut qu'on expliquer avec toute considération amour et ba valeur oye azo mérité pas na yo oye azo mérité pas na yo en tout cas jusque là madame tala ah ça va merci chérie en tout cas maman soki papa yebi sur erreur na yo osaini o s'excuser en tout cas limbisanga c'est très important et tant osenga pardon wana ezate que pardon wana fait comme en routine lobi sotuni osengi son pardon et tant oza ko s'excuser bon et ça pour otika pe osala effort ya changer ya ko améliorer en tout cas je m'excuse beaucoup chérie je pensais que na bandeko osala malamu na ebeka ke tant sous mais comme oyebi singa boye nazui bonne part, nazui bonne note. En tout cas, on a l'effort, il y a quoi améliorer, il y a quoi bongisa, il y a quoi ça la mais côté oh ça va, oui côté oh ça va, côté oh ça cano bien mais. Après il papa pe na ngambu na pe na tourner, muta parfait azati, muta parfait azati. Allez papa pe na tourner ya saini, a solo lina mama. Aye ici pe mama et maman pas tout ni papa voilà. Maman pas lobby, oyo ya pas côté ya papa. En tout cas, yo pe mobile nanga, mon chéri, en tout cas de ton côté pe tala. Moi boy, mais to sanini, to bongisa. Ah, ya solo madame, oui. Papa possède osengi pardon. Ma bibalo ko sala ki godo bolinga ko s'excuser te wana, c'est pas bien. C'est pas bien. Pour yondo za chef de famille, yondo zo conduire famille. Alors faut yeba ki exemple nyonso ya kata ndako ko te pa na yo. Et ko te pa na yo en tant que chef. Et ko te pa na yo en tant que mutu azo conduire ndako. Alors tant yo po kati na o za na esprit wana ya pardon. O za na notion wana ya pardon ya komi kiti satan o sali erreur en tant que être humain. Il faut yeba ko s'excuser. Et on a ce que entre vous, est-ce que dialogue entre couple, moi sina mobile, baso partager, o azolo baba erreur naye, o paso baba erreur naye, o azolo baba be naye, o paso baba be ne bosani, boso bongisa. C'est ça. Allez, on se faire plaisir. Na moi cadeau, na moi câlin, na moi maloba malam. Vous avez un couple, ba parole d'amour et à la raté. Maloba kitoko et à la raté. Yoso bazo sala moninga reproche osaka na kofinga osaka na koloba osaka na kolobela na batongo ko boya ko blesser moninga ya ko choquer moninga alors que tant mususu kutu oyo sala que ça plus que même oya sala il faut koyeba ko se faire plaisir na kati ya libala il faut koyeba ko se faire plaisir ko solo la ko partager il faut koyeba ko zwa temps na bino moi si tant oza na kati ya libala que c'est limité quand on a un mariage. Moi, si à l'élo, il faut s'épanouir. Moi, si à l'élo, il faut une femme modernisée. Moi, si à l'élo, il faut moi si oya miyebi. Tant que ça n'a qu'à libala, que c'est limité quand on a été. Tant que c'est limité quand on a été, c'est pas que obi malibando que nous ça n'importe quoi. Non. Et ça que moi si oyo, à ça la recherche. Moi si oyo, à ça le cas qu'on innover, qu'on motiver, qu'on matisse à niveau ya maël ne peut ya connaissance na ye. Au combat niveau connaissance ya maël no, dans ça la recherche, dans koye babilo kwa malamu. Ko découvrir babilo ko ya malam ko se faire plaisir ko faire plaisir na mobile na entre vous na kati na couple nous ni sama balate quand même nous ni sama balate
boza na kati ya libala boyebi jour bopesa na bizu te, boyebi jour bosala na bakale te, boyebi jour bosala na bakale te, boyebi jour bopesa na bizu te, baparole d'amour ezalaka te, bamot d'encouragement ezalaka te, bo bamotivation ezalaka te, bobimaka te entre couple. Ezaka ntongo etani oyo ake mosala oyo ake mosala neti toye tokutani même weekend eloko tata mwa mopepa libanda ata mwa tour quelque part ezalaka te. Non, libala ekonuna te. Tokona kutu bakoko bakomi na baage moko boye omoni bango bolingo ekomi lisusu neti ya bana mike mpo basi baboti basisi makambo bakobota basisi makambo nyonso donc bakomi siko kosavre bolingo na bango. Siko bino kaka nango baage oyo ba 30 ye ba 40 ye ba 50 ye bokomi daka konunisa bolingo. Non mais pardon, c'est pas la peine. Ununisa bolingo te. Couple il faut qu'on se faire plaisir. Il faut qu'on loba na ba je t'aime ba maloba kitoko maloba kitoko ezaka je t'aime ti ba complément na kati ya couple. Ça fait donc ça fait partie ya bonheur ya couple, yesengo ya couple. C'est très important. Kopesa na mo ba bisou mo ba câlin mo ba biloko wana nyonso tout et ça ira bien. Moi si ozaka bibudiki budiki oza mwasi moko boye kutu mobali moya complémentaire ezate pour la nini tu te fais pas belle ozomitika kaka bongo ere nyonso oza s'occuper nini. Non, de la même chose na ba papa. Donc cela veut dire que faut pas koluka konunisa bolingo, faut ko innover bolingo na bino, faut ko se faire plaisir na kati ya libala, faut ko se faire plaisir na kati ya bovandi pe un moment matumbo limwa baje et surtout que tout so bosala moso na miso ya bana. Donc waouh, et ça la sou bien bana ba omona donc ba sentir penza que en tout cas toko la pena na kati ya bolingo. Oui peut-être que bana mususu bakola kana ba blessure, bana mususu bakola kana na impolitesse, bana mususu bakola kana ba attitude moko bona makamo. Mais pourquoi? Parce que ba mona ki ndenge bakola ki na ndako tata ba ona mama ba. Alors tant bana ba okola ba mo déjà bolingo entre papa na mama et là on y botia en kati ya bana kitoko makasi. Bana na ba okola ba ozala bien ko ba mo déjà bino mbale boza ini boza penza moko bozo lakisa bango ke boza pena na bolingo babite ke bosa ambasalité devant bana. Mais faut bozala bosa ngo avec maturité, bosa eloko mo boy o bo lakisa bana ke toza na bolingo pas ya hypocrisie mais ya ndenga solo nga na lobela mambo hypocrisie ate ke bosa na miso bana na chambre boke kuna bobundi bino nde mutu bozo ko se faire sous bo minyoko la bino moko. Donc cela veut dire faut bozala couple o boza erré, faut bozala couple o bonunisa bolingo na bino te. Bonunisa bolingo na bino te. Donc boza couple oyo donc boza ko se faire plaisir l'un et l'autre, cadeau et moi sortir babi ka te ke papa na bimisa pe mama mon maman poko ko offrir papa moi restaurant dîner moko boy sorti moko boy o proposer papa na weekend boy olata boy ngana olata boy to lata boy klota boy botiki pe pana na endroit moko bien place moko bien boza sûr que bana baza en sécurité bobimi en couple bobimi en amoureux ya libala suka kana mbetu na cuisine te libala esuka hakara wana te wana eza ndako ya libala. Mais na bato mibalo baza na kati ya libala il faut se faire plaisir, la bato mibalo baza na kati ya libala il faut se valoriser moko pe mosusu ayeba valeur ya moninga ayeba esika na ye na kati ya libala ya mwana nde ezosala libala. Boza wana bonunisa bolingo bokoma kaka boye bokovanda boye ona ngambu na ye lisolo ezalaka te, ambiance ezalaka te, boyaka nde bitumba boyaka nde guerre na kati ya libala. Ata kutu basoda na kibomango moko omona mo bavandi boomela ata kafe boobeta ata masolo. Mais ya bino tolongola okombo kibomango topesa okombo nini okombo nini tosi tovoi biso tosi tomena biso bana basi bakoli makambo wana bana basi bakoli biso tosi tokoli mama nango ayebisaki yo ntango yo oloba bana basi bakoli wana tosi tomesani kuna libanda bazomotive bazombakisa kuna libanda bazoluka biloko bakotisa donc enuna te sala boye te yo siko otikala wana obima l'échec. Yo na omoya te ke le premier akomi l'échec yo nde siko okoma l'échec. Alors pokoma l'échec te bongisa longola notion wana ya bana basi bakoli biso tosi tonuni biso tosi toumeli na bolingo makambo wana makambo akala. Quel makambo akala? Est-ce que makambo akala na bolingo ezalaka? Makambo akala na bolingo ezalaka? Makambo akala na bolingo ezalaka? Elo ni ezalaka ya kala na bolingo ezalaka te, ezalaka te. Donc pour dire que âge kendaka nzoto tango mwasi aboti ekomaka ndenge mosusu par rapport à jeune fille. Mais eloko moko te ezalaka ya kala.
Et là, comment tu es ni est pas mobile, ni est pas à moi. Si j'espère que tu comprends ma rando. Donc, et là, nous n'avons réalisé, nous autres, et nous n'avons réalisé. Car je vois que soin dans mon malade, il y a pas entretenir mon malade. Si qu'on prend à moi, bah bisous, bah câlin, bah sortie, bah mot d'amour, bah mot d'encouragement, dès au béni au mambakal. C'est que oui, bah c'est que tu as des chèques. Alors, les balles à kala, ils arrêtent. Les balles à ceux qui est oumeli, les balles à kala, ils allaient oumeli. Mais bolingo, ils ont innové chaque jour. Chaque jour, tu l'as montré. Il y a un temps, là, tu y a un solo, tu y a un temps, tu y a la botanie, tu y a un ronfle, tu y a un pesa pema. N'y a pas de c'est pas ça. Ils ont toujours remboursé que botarawana. Et à ces 15 ans, alors, tout le monde a bolingoté pour biso, tu commis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 16 ans, 25 ans, 20 ans de mariage, on ici, maman, roti kala les chèques, papa roti kala les chèques. Soit moi si na yo, complémenter moi si na yo, soka lati kitoko, pesa moi bisou à mbunzu et signifie peu protection, pesa moi bisou, pesa moi câlin, maman de même ça pas mon bali na so va saluer moi coiffe bien, moi chemise à bien lati, bien habillé, tu te sens bon, en tout cas et ça la kaba waouh. Et ton tête un sou qui parfait yo le bata tu te sens bonté et l'eau est raté. Bah coiffé t'as bien coiffé t'es bien dignité mais franchement bolingo oka poka bosu boboti botala ka bana mais bana pe bokende bokesa la ba foyer na bango bana pe bokende boke construire ba vie na bango siko bino botika la ka bonga le bolingo se nuna banunisa bolingo te bo éviter ko nunisa bolingo ba couple faut que se faire plaisir faut ko innover bolingo na bino faut ko pesa lengi na bana bino bato ba mona bino pa mutu su pe na mona bino ki ka posa bana et aba ba couple mususu pe na mutatali pe na baena libala dégoûter mariage pour vous avoir une harmonie. Harmonie à couple les alakate, harmonie na masolo les alakate. Bino masolo na bino zaka ko swana. Bino so ba ndi ko sola, faut banda ko discuter wa dialogue a kinye les alakate, en amour les alakate, ya sengo alakate so bandi ko swana, bandi ba discussion et compréhension et que zongi. Ce qu'on muto mo na bino bo pesa mutu po sali balade. Faut mo na mutu mo na bino senti pena que non. Donc muto ki po sa bala. Qui pour sa balle, est-ce que bino pesa que lengi libala? Est-ce que bino pesa que harmonie à couple? Est-ce que bino pesa que lengi à couple et libala? Bon nous ni sabolingo te bon nous na te. Bolingo nous na te. Au moins na Yesu Masia yemo kwa kieza parmi l'okno ya tikela biso ya liboso bolingo et même vous les uns les autres. Si quoi biso ba tuto emana penda bo penda na kati ya lien sacré ya mariage. Na eloko eza très important. Ce que nous nous sommes ni po Yesu Masia nunate. Ka nenga kit mataki ka nenga ko kita ko zongo. Ce que nous nous sommes dans sens nini mama. Pese lengi na bolingo en tant que moi si innover partout. Innover na mbetu na yo, innover na rolata na yo, innover na cuisine na yo, innover na ba mode d'amour. Papa de même, c'est le mari qui aime. Marie, aimez vos femmes. La qui sa moi si bolingo, la qui sa affection, la qui sa ba valeur na ina kata libala, pesa ba valeur na la qui sa penza que asa pièce rare. Parce que chaque femme a sa pièce rare et pas mon bali na ye. Asa pièce rare. Moi, signor, ça ta pièce rare et pas mon bali na ye. Moi, signor, ça ta spécial et pas mon bali na ye. Moi, signor, ça a quelque chose de particulier et pas mon bali na ye. Alors, si autant yo yebi oza mon bali, o yebi que ta femme a quelque chose de particulier, o yo moko yebi. Alors, valorise-la. Valoriser la qui ça est sous eloko ya malamo ya zanango. La qui ça est sous combien as important à sa pièce rare na miss ne papa. On peut s'entendre moi si bisouté. On le va moi si bien habillé, tu te sens bonté. Et l'eau est à la raté. Chérie, prépare-toi to bima. Et à la raté, yo zaka yo mo soko sapé, maman va dire tout non. Ok, wapio. Na beta tout non na ba massa. Si qu'on a ba massa na place vous nous vendre qui tu n'as à raté. Qui t'a mesure n'est à raté. Et si vous kenda ko beta tout na ba massa kenda ko melana, ya za na gorge qui ti selo ko anate. Valorise ta femme. Pesa bolingo na mwasi na yo, pesa affection na mwasi na yo. Bo pesa lengi na mabala na bino. Bo pesa valeur na mabala na bino, c'est très important bolingo nous na ate o. Bolingo nous na ate. Donc bino bozo nuna, biso tozo koba, biso tozo bongisa, biso tozo améliorer. Ndo mona ye ut na mona nta tsa mobali wana na kisi na mona nta tsa mbala na kisi po mbala na zaka sima na ye ya kende bwaza sima ya zonga bwaza oyebelo mwasi na sala.
oyemba innovation moi ça na ya kana po mbani na linga atatika la porte chaque temps tala nyoso ka azana wa savourer yango a savourer ba innovation wana ba elengi wana ba sebeni wana yango netinda mbana za simasi yo moko ozana kana liputa na tolo nyoso na sengenzu kana polo munene vandi vandaka wana mwasi wana lokwa asala bongo yango wana esalaka mobali na azala mobali wana lokwa asala bongo yango esalaka mwasi na azala bongo. Donc c'est ça dans les mariages. Il faut qu'on pèse l'engi na libala, il faut qu'on valorise bolingo na bino couple na bino botika te bolingo enuna botika te ko nuna et dominer bino et dominer mariage na bino bino nde bo dominer yango bino nde bo yeba ko pesa valeur parce que bino nde bo tambusa bolingo bino nde ozana bolingo wana na maboko na bino. Alors nzamba pambola biso tokutani prochainement. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Prochainement tokutani na numéro 6. Que Dieu vous bénisse.